Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Raphaël Voubou de l'église Christ et Compagnon, Crisco en sigle. Bien-aimés, je vais vous exhorter le passage qui est dans le 1er Pierre au 4e chapitre et au 7e verset. La Bible nous dit: la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Ici, nous savons tous que nous avançons vers la fin de l'année. Et ce n'est pas l'année seulement qui va vers sa fin, mais la Bible dit toutes choses. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous qui croyons, parce que le mal que l'ennemi amène dans notre vie, leur fin s'approche. Ce que l'ennemi a planté en nous, leur fin approche. Ce n'est pas seulement la fin de l'année qui va toucher à sa fin, mais même les pratiques négatives de l'ennemi s'approchent à leur fin. Le monde, nous voyons comment le monde est présentement dans la turbulence. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est le début de la fin. Nous avançons parce que la fin du monde, c'est un long processus. Et la fin du monde ne peut pas venir sans que les grands événements que nous attendons, qui est l'enlèvement, soient réalisés, prennent place. Donc, ce n'est que le début. Et Jésus avait dit: vous entendrez le bruit des guerres, les guerres, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors, bien-aimés, on nous parle de cet événement de la fin des choses, et dans ce passage-là, on nous a encore montré quelle attitude à prendre. La Bible dit que nous devons être sobres, sages, et nous devons vaguer à la prière. C'est pourquoi j'invite tout le monde à exercer la sagesse, à être sobre. Donc, soyez équilibrés dans le comportement. Ne faites pas n'importe quoi, ne suivez pas n'importe qui, mais soyez sobres. Et surtout, à cette période de fin de l'année, soyons sobres, faisons les choses selon le guide du Saint-Esprit. Et ne copions pas, ne soyons pas influencés par n'importe qui. Amen. Amoni que na église wana baza na faiblesse de il faut mutuboye azala po asunga bango. Amoni que na pays wana na mboka wana baza na faiblesse de il faut mutuboye azala po asunga bango. Mais tant tokoya na mokili okomi na mokili tata na yo mama na yo atali yo alobi te biso na famille na biso toza na pilote te yo kade lokolo oza molai boye il faut okoma pilote, mais na famille wana boza na bino na avion te, mais bolingi mwana akoma pilote parce que omonaka na aéroport ndenge bapilote bakendeke. Le kade bobani koforce ye akoma pilote ntango akokende kuna aza na plus de chance ya kozala desi lokote akomi desi
mais parfois à se retrouver. Parfois nous avons tindaye, tade yo kozala agronome, on produit bien. Voilà. Ce qui aux la destin au Yanzambe, aux autant de la destin Yanzambe, tu as plus de chances de réussir ma vie. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Nzambe soka loba ke tade yo kozala agronome osali mosala wana grâce à Nzambe et accompagner yo et vous réussir facilement parce que ça mosala na yo. Tango toye na mokili ba parents ba forcer yo na domaine songolo. Et parfois mission Nzambe atingela yo okokisi yango te. Tala Yesu pe tango yaka akomeli na famille ya Joseph et Marie abana na mosala nini charpentier, n'est-ce pas? Charpentier bakobenga bake kosala baporte ya ndako oyo basali charpente, mais Yesu ayeba te oyo yango te batindela ngai. Est-ce que vous comprenez? À l'âge de 12 ans, à temple, abani ko poser la question tant que ko kutaye ba parole à l'obéline tikana sala les affaires de qui? De mon père. Est-ce que yo za ba affaire de tata na yo okoma na ba affaire ya nani okota na musala nani banani batinda yo? Ton père qui t'a envoyé sur la terre atinda esprit na ye kati na yo aona mokili ayezana mosala atindela yo oya kosala. Amen. Yesu kama monde non nakokote kozala charpentier te nazana mosala na yele na mokili oyo. Je dois accomplir la volonté de qui? La volonté de qui? De mon père. Source ya ba échec na biso na vie ozawana ozokoza volonté ya tata na yo, volonté ya mama na yo, et puis parfois volonté ya yo moko. C'est pourquoi na vie na yo eloko ya liboso osengeli kosengaka na babonde na yo tunaka Nzambe otindanga na mokili oyo mpona nini? Mokoloko découvrir biti na yo na mokili, volonté ya Nzambe mpona yo e obandi kosala yango nde ekodéclenche oyo ezali succès na yo, réussite na yo. Alléluia! Parce que Nzambe akoaccompagne yo na nyonso kosala. Mais biso tozo vivre na tricherie, na comparaison. Lokola moni papa Koyola alati chemise ya bleu ciel na banzela ngape na ngai pe ifona luka yango kaka. Natiki musala na ke zando na ke na commerce na koti na ko nazoloka chemise moko ya bleu ciel na banzela. Distraction, loba distraction. Déviation, loba déviation. Alors, il faut que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étrangers. Le voyageur. Voyageur. Le étranger. Bon, quand ça m'a dit, vous êtes voyageurs, vous êtes étrangers. Bon, voilà, c'est la première Pierre,
chapitre 2, je crois, verset 11. Chapitre 2, verset 11, Seigneur. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises et charger du fond la gueule à l'âme. Zongela, Tanga Malem Kobatayok. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers, oui, de vous, à vous abstenir des convoitises et charger du fond la gueule à l'âme. Balinga nangai, balinga minangai. Nazolendisa bino. Lokola bato bazana mobembo pe bapaya. Loba naza mopaya. Loba naza voyageur. Na mokili oyo. Voilà pourquoi tu vis de l'éternité à l'éternité. Toruki na éternité. Toye na mokili to silisi parcours na biso na mokili et tokozonga lisusu na éternité. Est-ce que vous comprenez? Toruti na éternité toye na mokili tosali parcours na biso tiawa tozongi lisusu na éternité. Ozali voyageur, ozali étranger, koya kotangama na biloko ya mokili te. Parce que comportement na biso lelo mutu nyonso surtout chrétien ava andima ke nzambe azali il faut ye asomba na mutuka na mokili awa il faut asomba na lopango il faut asala na voyage na poto il faut abala nanu. Il faut abota nanu. Botika na yebisa bino pourquoi nzambe atinda biso na mokili. Moni awa tozalaka esprit, toza ba esprit na présence ya nzambe. Alors, esprit na yo devant nzambe emesana ko vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Mais quand nous avons akotinda yo atindi esprit oyo na mokili okoti na libumu ya mama yeba ke oye ko expérimenter oyo ezali difficulté ba souffrance et Job alobi bomoi ya mwana oyo abotami na mwasi ezali mokuse mais etondi na bapasi. Amen. Esprit na yo eye en face ya adversité, ya opposition, ya bitumba, ya kowela awa na mokili. Mais yo en tant que mwana nzambe bolingo oyo ozwa epai ya nzambe il faut manifester yango awa na mokili. Amen. Est-ce que vous comprenez? Imagine-toi, nazwa exemple. Yo obotama na Kinshasa awa, nazwa exemple pour ça, botama soki na ma campagne, na Gombe, na Montfleury, sikoyo olongo bamemi yo na zamba, soki na forêt de Mayombe, soki na Équateur, ok kuna même bougie ezate. Tala banzete bongo 17h soki ye molili oyo ezaka na bamboka wana on dirait kosimba yango, on dirait molili ezoko okotia loboko nde kosimba molili mais yo okotami na Gombe na makampagne soki oza motema makasi te okobanda kolelaka kuna. Et puis obima même na petit besoin te ozokanisa ke okokufa bakolia yo bakosala yo nini. Et puis olamuki na tongo robinet kuna ezalaka te. Il faut kita ngomba
okeluka mai ntango ozokende kuna zala pre okokroise na banyoka keba na banyama oyo ya mabe bazali bozala toujours prêt. Est-ce que ozolanda oke na mai tala bien parfois ngando azali ou bien nyoka bascorpion bascolopendre oyo bazala makolo ebelebele donc banda kovivre na ekenge paresse ozalaka nango na Kinshasa, négligence ozalaka nango na Kinshasa, kosala nde lisusu te, mais tuna zala prudent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ndenge touta na likolo toye na mokili oyo zala prudent. Zala nini? Tout peut arriver. Na mokili babomaka, na mokili bafingaka, na mokili babetaka, na mokili bayibaka, na mokili bakosaka. Et lelo mokili a développé lisusu bapoison lokuta kaka na mokili. Est-ce que la poison ezali eza te? Donc il faut que vivre na ekenge, mais koperde bolingo na yo oyo ya Nzambe te. Alléluia. Awa na mokili donc Nzambe atindi biso mpona tomanifeste bolingo wana oyo tozwa oyo toyekola epanda ye toya komanifeste yango awa na mokili, mais avec prudence. Amen. Yesu aloba, j'ai vu en voix comme des colombes, mais soyez prudents comme les serpents. Voyez de votre ça va simple mais prudent. Manifester bolingo oyo ozwa epai ya Nzambe, manifester yango na mokili. Donc toye kokembisa esprit oyo eutaki awa toye na mokili awa mpona to expérimenter l'adversité, bitumba, koyinana, kobundisa. Donc nyonso wana malgré ça mais yo koba ko exercer l'amour oyo yekola epai na Nzambe. Amen. Ndeko aza pembe na yo linga ye. Osiliki na lobi tala sirema oza mwana Nzambe oyo uta epai na Nzambe oye na mokili, tika bolingo oyo omona epai ya Nzambe omanifeste yango na mokili. Amen. Tala ndeko aza pembe na yo, sepela na ye, linga ye. Amen. Soki bolingo wana erenye tokozala na esengo lokuta tokozala na kimia mpe bolamu ekosalema. Mais tant que ya kobota mpa mama otali elongo ya mama na yo, otali elongo ya tata na yo, alo mama na yo abandi kolakisa yo tala yo ndenge oza boye, yo oza mokongo. Oza nani? Oza mokongo. Oyo mulubu, oyo mungala, oyo muswahili, yo oza mokongo. Makambo bandi kobongo. Est-ce que ozo comprendre? Awa oza kokoma te bolingo, mais tant de botele pa ya mama babandi koplakisa yo. Tala nga mokolo moko wana toza na ngeringeri, mwana na ngai soki ntongo etani alamuki alo akei epai bavoisin alo mokosu na tongo wana mama abendi mato tala yo mbala ya suka na moni yo okende kokata na bandako na okende kulia biloko ya bato tala mokolo na komona yo lisusu na kotia yo pilipili na miso mwana zo mama abutala yo bandeko na yo ya discerne ya marli ya ledija mama bandi kotangela
oyo wana toza kaka lopango moko roki toza nanu na chambre takaka bimi babenge yaka yoka mwana yo ozobenga mpona nini est-ce que ngai naza mbeko na bino ngai na bino tozaka lopango moko ndeko na ngai ya desene yana kaka te vraiment mama ndenga yebisaki oyebi na yebisi mama ta chikoto kobima libanda ndenge nini bozobenga ngai po batyanga Philippine na miso kaka ndenge mama alobaki yoka ba mama pasteur biso tofundaka bandeko te jour wana tolobaki ndenge ya kobima libanda mosala tosalaka na mokili moto awuti na ye na bolingo epai ya nzambe kimia esengo ntango aye awa babi na sali mpo molingani tanga masolo boucle